Mbote na biso banso balandi ngai wabino Guy Laurent Lobela analyste spirituel tokutani na bino lisusu une fois de plus nanzela ya ba émission tokosala la cabine les analyses spirituelles ndenge to lobaka tango nyoso les analyses spirituelles to sala yango na sentiment te to sala yango pe na plaisanterie te kasi to sala yango po ete nzambe asepela pamba te nzambe soki asepeli yo na ngai nde tokosepela tokozwa oyo nzambe abongisela ki biso ndenge to lobaka tango nyoso kati ya plateau na biso to sala ba analyse spirituelle et puis to yambaka ba invité ba nyonso bazalaka na posa ya koya kolakisa epa ya baike bana ya mboka bana ya Congo bana ya Afrika connaissance oyo bango bazali na yango bongo tokokabola yango po ete bino na biso to landa très attentivement to yoka makambo nini oyo bamemeli biso na kati ya plateau na biso ya les analyses spirituelles sans plus tarder tokoleka epai ya ndeko na biso pona kotuna ye motuna totuna ye basango nini oyo ye amemeli biso mais avant tokoma epai ya ndeko na biso baye nyonso bakozalaka na posa ya kolanda biso esika ezali se bobele moko na YouTube Africa 21 TV nde ezali esika oyo tokabolaka bwanya oyo ezali na posa ya distraction aluka ba chaîne mususu alanda mais oyo azali na posa ya kose conscientiser po ete azala cerné borné na matière oyo kopesa ye bwanya pe mayele matière oyo kopesa ye sagesse ya koyeba komibatela po ete likambo oyo nzambe azali kobongisa pona mboka na biso ya Afrika asepela bolanda biso toujours na kati ya ba émission oyo tokopesa kabino tango nyonso na YouTube na Africa 21 TV de esika oyo totiela kabino bilei ya mokolo na mokolo ndenge tolobaki sans plus tarder tokoleka mbala moko epai ya invité na biso po ete tokoka kotuna ye maye amemeli biso na mokomo lelo mbote papa ya ingeta yambo topesa mayo oyo toyeli bandeko kati na plateau na biso les analyses spirituelles to bandaka toujours na cri de guerre o ezali cri de libération et bokomona makambo cri oyo kosala cri yango elobi ete mfumu kimbangu yala kayala mfumu kimbangu yala kayala mfumu kimbangu yala kayala yala kayala yala kayala munza ya mvimba donc biso wana nembumba vala tobotami na mama masanga vala pe na tata nlandu mabiala nazali moko ya clan ya oyo tobengi mfumu ntsako matondo mingi nembumba vala ndenge touti kolanda azali moko ya oyo tolobaka yango ba panzi sangoto moko ya mouvement prophétique oyo tobengi yango BBMK nde tokoyambaka ye tango nyonso na tableau na biso to na plateau na biso akoyaka kopesa biso basango ya ba mouvement to ya mouvement oyo tobengi yango BBMK mouvement prophétique ndenge tolobaka tango nyonso na émission ya les analyses spirituelles et yambaka mutu nyonso oyo azali na connaissance ya ko transmettre yango epai ya ba congolais mutu nyonso oyo azali na connaissance ya ko transmettre yango epai ya baike bana ya Afrika mobimba nde papa na biso ndeko na biso koko nembumba vala akolekaka awa tango nyonso pona koya kopesa programme na bango biso tozali ba analyste spirituel oyo nyonso azolobela tata Simo Kimbangu oyo nyonso azali na connaissance etake bapanzi sango tozalaka toujours prêt ya koyamba ye po ete toyoka nini oyo ye abongiseli biso to nini oyo bango babongiseli biso po ete tokoka ko bénéficier na yango to ko profiter na yango tolekisi micro na biso mbala moko na mituna oyo to bongiseli ye boni sango ya BBMK koko nembumba vala. Donc ingeta ndenge bino moko boyebi BBMK ndenge tolbaki mbala ya simete eye kosala masekite 4 na mokili oyo BBMK ezali likanisi ya Yemei le grand esprit Congo Tata Kimbangu akitisaki yango epai ya ntinu Congo tuzolana Sakibanza Ngiangalele
pona ko libérer mboka ya Congo pe pona ko libérer loposo moyindo, c'est-à-dire Afilika Mobimba mpe bayindo nyonso kati na mokili. Yango monite démarche tozali ko sala yango wana ko libérer kaka loposo moyindo, parce que oyebi mpasi ya loposo moyindo, oyebi mboka ya Congo ndenge ezali ko bela, oyebi Afilika ndenge ezali ko bela, et oyebi ba défaut ya loposo moyindo. Yango na tata lobete toko longa kaka kati na bolingo mibeko mpe misala. Yango na BBMK azwi ngolwa na pa ya tata Kimbangu pona ko sangisa bana ya Congo pe ko talisa bango nzela ndenge nini mboka ya Congo e koki kozala libéré une fois pour tout un pote Afilika nyonso ebika pe mokili ebika mokili ekota na kimia kati na mokili ingeta. Matondo mingi koko ndenge touti kolanda batata ba mama bino bozali kolanda cher internaute biso pe tozali kolanda e posa na biso ezala kaka toyeba nini oyo bato bazali kokanisa, nini oyo bato bazali na yango na kati na mutema, to bimbisa yango po ete bino boyoka biso pe toyoka. Musala na biso ezali kaka yango wana tozali koluka bae bazali na connaissance oyo bakoki ko transmettre yango epai na yo, epai na ngai, epai ya bae nyonso bakolandaka biso. Touti kolanda ndenge auti kopesa biso koko ne mumba vala, auti kopesa biso moi introduction ya oyo etali mouvement prophétique oyo babengi yango BBMK. Tosi tolakisa yango awa lere nyonso, balekaka lere nyonso awa pona kopesa ba programme na bango, et surtout ngo bato bazali na responsabilité ya Afilika Mobimba nde bakolekaka awa pona kopesa ka biso programme ya mouvement prophétique oyo tobengi yango BBMK. Touti kolanda olobeli pe makambo ya ntino poto kende moi malembe parce que ba téléspectateur na biso, ba cher internaute na biso, balanda biso na bokebi nyonso. Olobi BBMK ezali eloko oyo yemoko tata Kimbangu apesi yango epai ya ntinu tuzolana po ete boya ko libérer mboka na biso to Afilika Mobimba. Koko Nembumba vala yebisa biso na bokuse Papa Simon Kimbangu apesa kintinu tuzolana mission oyo ndenge nini po ete bato baza kolanda bayeba ndenge nini Papa Simon Kimbangu apesa ki ntinu tuzolana mission oyo ya koloba ete BBMK po ete ya ko libérer mboka na biso ya Congo. Ingeta ezali penda motuna ya malamu yango moni biso tokoyaka kati na plateau oyo. Il faut bato ba fongola susu mayele ba comprendre pe ba landa biso na bokebi nyonso parce que ezali plateau oyo eko fongola mayele ya bato. Problème ezali nini? Omoni tata na biso Kimbangu, les grands kafumba ya sauveur, kafumba ya mobikisi oyo ayela biso. Oyo même pape Léon asakola oyo nzambe atalisi vision que bayindo na 1491 déjà ke bayindo mobikisi na bango azali koya azoko yebisa ba colonisateur a informé bango ke bayindo kolo sauveur na bango azali koya kafumba ya sauveur akosala très puissant. Alors c'est le temps bo se débarrasser jana batona sinote et kozala bino opesi mbwa boy na 1491 déjà. Tata Kimbangu ye aye asali makambo nyonso ya salaki asakoli oya sakolaki pe apesaki bilaka na ye tangu ya zongi na mokila molimo. Tata Kimbangu azali pe kopesa maloba epai ya bangunza kasi bangunza tangu bango baye babandi kosala ba église désordre ekoti mwandambo oyo Tata Kimbangu azali kopesa pa bangunza e bangunza tangu batu bazali koya bangunza bami ko vimba bakomi kisefe bango pe bakomi bakimbangu désordre spirituel ezali kokota ti lelo oyo yango monite ntinu tozola na asili koya parce que tangu désordre ne koti mususu kuna na kwena ye alobi ngai Kimbangu
mususu kuna lobi ngai kimbango mususu kuna nakuwa lobi ngai kimbango nguya kimbango ezali awa boya bino nyonso kuna pena kuwa na lobi nguya kimbango ezali awa boya bino nyonso kuna pe do mutu na ndenge na ye moye bayokana ezali te oyo kuna lobi ngai nkwa tulendo mususu pena kuwa lobi te yete ngai ope kuna lobi no yete ngai sikoyo komi ngai tokomi ko wela na tokomi ko sala makambo ya ndenge na ndenge tata kimbangu aza ko sepela na makambo na te yango bomoni atelemisi ntinu tuzolana autaki ne musika artiste peintre aza ko sala makambo na kimpeintre kuna desinaka na ye sala kane soki nini tata kimbangu lobi mwana nanga yaka ozali déjà prédestiné alobi na telemission yo ko sala église te ko sala na yo lingo nalingi batu penza basosola likambo oyo na kalala nyonso ko sala lingomba te kasi na telemission zala au milieu du village zala pena na katikati ya mboka maye na kocha kati na yo belela kaka bana ya bilaka yo zwi mission ya bana bilaka bako yoka mbela na yo bako ya na binonde na kopesa clé ya kofongola mboka ya Congo yango moni ntinu tozolana depuis kaka yoka mbela ya tata kimbangu ntinu tozolana atelemi do azali kosala eloko moko te soki tata kimbangu ayebisi ye te oyo tata kimbangu azako yebisa ye yango azali kolanda pengai pende mbumba vala na azali ko encourager ye azala ndenge wana parce que biso ba mususu oyo to vandi pembeni ya bangunza ebele to moni mwa lolendo wana oso comprendre to katiote façon ya encouragement na yo est-ce que ezali ba encouragement kaka te oyo toza komona bande komsusu bazolo baka biso kaka raisi biso kaka fati béton biso kaka est-ce que ezate moi sentiment moko boye ezali kolata yo parce que oyebi ke ta mususu kuna pe na liboso bokonzi ta mususu eza kozela yo ou bien ezali kaka kolandela likambo yango na tina kaka ete moto moindo vraiment azwa ndenge toza kobenga yango libération spirituelle ingeta biso ba Congo biso tozali ba Congo tobota maka déjà na pouvoir tobota maka déjà na bokonzi sikoyo eloko tozo ko comprendre te physiquement bat bakomi kumiwela parce que ba miyebi lisusu te parce que tobunga ki kobunga eloko na bat fo ba sosolango ba koma ko mukonzi te kasi ba bota maka mukonzi biso tozali bana ya nzambe afilika mobimba epesemele biso mokili mobimba epesemele biso siko tango toye kati na mokili ekomi ya kowela na te bozela bilaka ya nzambe ekokisama o baza kobela o rais ezango ba intérêt moko charnel mais awa biso toye pona nde kobongisa mokili mobimba mokili ezonga en ordre Congo ezonga en ordre parce que yene mta kopesa ba ordre na mokili mobimba parce que soki Congo efungwami Afrika mobimba ekufungwamo mokili ekozonga na kimia kate mokili kate na kimia alors ba chef spirituel oyo ya lelo oyo ba bosani principe wana ba komi ko wela nde ba pouvoir biso to yeko wela pouvoir te to yende kokokisa etinda ya tata kimbangu parce que tata kimbangu alobe yango kalala ete mokili eza ya bino ne nzambe apona mpote bosikola mokili parce que mokili beba ki epa na bino pe kaka esengeli bobongisa mokili yango donc c'est-à-dire to saka na pouvoir wana to saka déjà na bokonzi wana to botama na yango mais lokola to miyebite nde esika batu bakomi ko wela angai okuna ngai yango babisa ki ntinu tozola na telema kaka wana awa isa mokamba raiste wana eza ba flatter bon tolobi yango na cadre kaka ndenge oza kolobela pe ndenge toza komona parce que to uti koloba yango awa o ezali plateau ya ba analyste spirituel donc tango to yambaka batu to salaka pe moi comparaison par rapport ya maeza koleka na mokili parce que soki otali ndenge tozoloba mingi ya ba mouvement oyo ekoma nango na mboka na biso mutu akofongola parti politique na ye aramase batu wana musala na bango eza teke basunga ta mususu mutu wana po ete likanisi oyo azali na yango ta musu akoma nango na suka mais majorité ya batu oyo bazalaka sima
ya ba parti politique ya ba mouvement to ba mangomba mususu to komaka oyo ba benga ngo lokola ba sentimentaliste, c'est-à-dire il faut to kumisa mutu wana pour être ta mususu mwa poste komona na wana, il faut to kumisa mutu wana ta mususu mwa ebonga to mwa lipa komona na wana. Alors OK, awe ezali tableau to plateau oyo tozolobela lipa te tozolobela kwanga te, mais tozolobela libération ya bato muindo, libération ya peuple noir. Yango moni totia plateau na biso oyo les analyses spirituelles to réfléchir na makambu oyo ekolongola biso na état oyo tozali na yango lelo. Emema biso na bosomi oyo mutu nyonso akosepela na kati ya bosomi wana. Kasi nga soki nazali kokumisa yo, donc nayebi ke na sima ya kokumisa yo na kozwa kwanga. OK, kwanga wana ezali ya ngai moko, ezali ya mutu songolo, ezali ya batu mususu te. OK, biso tozali na posa to lakisa na ba population na biso, to lakisa na bae bazali kolanda biso ete ta mususu les analyses spirituelles eza kosalema po na sentiment te, eza kosalema te po ete ba prestige moko boye te, ezali kosalema po ete to luka koyeba vérité oyo kolongola batu na boumbu. Meka mpe komanyola esika wana par rapport ya ndenge to meki kobetela sete. Ingeta omoni biso to botama ndenge to sili koloba ezali déjà prédestiné. Muntu Kongo nyonso to ezali déjà prédestiné. Bokonzi kutu ezali likambo ya kowela te. Lelo soki to komi batu ya ba sentiment, c'est parce que mboka ekoti na passe. Pauvreté ekoti et pourtant mboka eza na ba richesse nango. Et pourtant soki to s'organiser très bien, okomona makambo na ba sentiment ekosila. Makambo na pauvreté ekosila. Makambo so kokumisa bato lokola ngai te ekozala susu te. Yango moni te biso to ye pona kobongisa mokili yango ezonga en ordre, parce que soki ordre zongi makambo na mapamba ekosila ekozala susu na mbano te. Yango moni te biso tozana pa yantinu zola pona kopesa ye maboko ete azala kaka alima na makambo ya tata Kimbangu, parce que mingi bazui makambo ya tata Kimbangu bakwa isi yango bache lokoso ona kocha lokoso ekosimba te eza kobebisa kaka mboka ezoko zongisa mboka sima ezoko zongisa peuple africain na retard. Et pourtant biso nde bana ya Congo mission ezali pona to fongola Afrika mobimba pe to pesa kimia kati na mokili. Bo siko soki likambo ya tata Kimbangu eza kobeba finalement ti wapi suka ti wapi yango moni ba fanatisme bakomi oyo boye azoko kotela Kingande, oyo boye azoko kotela Kingande au lieu tozala na milieu du village. Yango ba yebisi tata tozona na zala au milieu du village. Oyo ngai Kimbangu na kotinda yo yango nde ko sala, yango nde ko loba. Yango moni nkumu tuzolana. Aza ko sala makambo nyonso tout selon tata Kimbangu. Aza ko sala likambo moko te o tata Kimbangu ayebisi ete. Yango moni ngande mbumba fala naza ko fortifier tata zala kaka na ligne droite na yo parce que zali ko monana. Tata na biso nkumu tozolana azali na ba sentiment ote bat mosusu bazanango, parce que tata Kimbangu déjà yemo tobisa ki tata Kimbangu tata awe poninga koyoki sanga soni ata mokolo moko te. Tata Kimbangu ayebisa ki yoka réponse à tata Kimbangu soki olandinga nyonso na koyebisa yo na koyokisa yo soni te nyonso tu ekokokisama. Yango mona alongola ki kombo meme ya Albert apesi mbala moko kombo ya Ngiangalele. Donc mission quelque part mission tata tuzolana et si kokisa maki déjà peut tata si apesi déjà réussite, parce que kombo na ya Ngiangalele ngelo bete na sepeli, c'est-à-dire tata Kimbangu sa moni na musika ka tata oyo akolonga tika na bamba ye kombo ya Ngiangalele, donc na sepeli déjà ya moni biso toza pembeni na ye tozo pesa ye makasi ete tata abunga te ndenge ba tata miso mususu basili ko bunga pour ndiko wela pouvoir ngai kaka kozanga ko reconnaître mutu mususu ezo sala mabe kati na mboka ya Congo. Matondo mingi tolandio na boke binyonso tozali ko évoluer malembe na ba cher internautes na biso ba téléspectateurs na biso ba eba kolanda ka biso tango nyonso so toko évoluer mbala moko toko tina deuxième question na biso to troisième question na biso. État général ya mboka na biso ya Congo ndenge nini bino ba ebozali na makanisi ya koya ko libérer mboka boza komonela yango. État général ya mboka na biso boza komonela yango ndenge nini
Lolenge si tolobaki déjà mboka ekotambolaka nanu premièrement na molimo. Or na molimo biso esi tobebisa. Yango zomona ba désordre nyonso tu eza ko salema. Lelo so zomona ba désordre na kati na mboka ya Congo, c'est parce que biso mo tobebisa ki kati na molimo. Donc eloko tobebisa ki na kati na molimo mboka ya Congo ekobonga lisusu te. Mais mboka po ebonga. Loko tobebisa ki na molimo. Po ebonga. Il faut to zonga esika tobungelaki. Esika tobebisa ki makambo na biso ya mboka. Eza pena moto parce que soto zongi wana te mboka ebanda ko belaka kaka. Yango tata Kimbangu alobaki te solo fo po bozwa deuxième indépendance, il faut batu bakola. Moni lelo oyo nakomi ko sentir batu bakomi ko comprendre muke. Ya moni batu bakomi siko na amabilité wana ya ko wela mboka na bango. Parce que liboso ça ki bongo te. Lelo senti que batu bakomi ko zwa moi conscience. Le lenge tozali ko loba, le lenge bana tata Kimbangu o basa ko panzana dans le monde entier, bazali ko loba, bazali ko expliquer batu makambo ya tata Kimbangu, ye bonzambe na biso. Ozomona ke donc mboka e bandi ko poussa na muke vers marche ya deuxième indépendance. Alors musala il faut esala makaka makasi. Il faut to beta penza makofi makasi mpwete to fongola likambo oyo to bebisaki. Soki to fongola nkaka ingeta makambo kyo bana kosila. Matondo mingi tozali ko kende malembe mboka na biso ya Congo na ba désordre oyo. Bozali sûr et certain et que beaucoup pesa kimia na Congo. Parce que biso tozali awa en Afrique du Sud, misusu bazali na poto, misusu pe bazali na Congo. Mais oyo leka na Beni, ta misusu bozo mona yango te, bozo yeba yango pete. Est-ce que kimia oyo bino boza kolobela? Processus na yango ezali ndenge nini pe boko salela yango ndenge nini? Tata Kimbangu akokosaka te. Tata Kimbangu c'est un grand esprit Congo. Oyo tozoko mona lelo oyo esi lobango depuis 1921. Kemboka ekotambola bien te soki boye epai na ngate. Mais aloba yango bana ya Congo bayebi yango te. No kasi yango tozali ko talisa bango de temps en temps. Bisika biso bato bazali ko lobela makambo ya Tata Kimbangu, ba oyo bazali prudent ya kolanda makambo oyo bazali ko comprendre. Parce que même motuna ezeka motuna ba tata na biso batunaka na première indépendance. Naka yebite soki oyebi makambo wana. Ba député na ba ministre ba konze mboka est-ce que makambo bino bozolo ba bango bayebi yango? Mais si na yebisa ki yo ba politicien ya Congo ba salama kaka pour la servir Mendele. Ndongo mona ba on a depuis première indépendance. Ti lelo oyo ba salama kaka pour na servir ba Mendele do pa na bango to kotika la kozwa eloko te. Yango na bisa que te baza déjà expiré. Lokola baza expiré et ko simba kate. Alors faut peuple yemoko amizwa en charge. Yango mission ba pesa pa yantinu tozolana ete fo bino moko bana ya Congo. Bo mizwa en charge. Bo tala ba politicien wana te. Parce que les politiciens sont tous en bango kaka, tous très décis, très décis. Vina biso mobimba. Yangwana na zako encourager bana ya Congo, to continuer kaka na lutte oya biso. Biso pe ba Tata Kimbangu apesi nzela ya kolamusa peuple, to zali kolamusa kaka peuple na nzela na poete, to zo libération totale parce que libération na to linga te e koyeba na ko salama. Yangwana zongi c'est que na le 4 janvier 59, ba tata na biso, ba tuna ka motuna pa ya Tata Kimbangu. Mais na colonisation ya makasi boy. Na esclavagisme ya makasi boy to huti na yango. Est-ce que indépendance on a toko so yango? Tata Kimbangu alobaki na bolingo, na bomoko, pe na boyokani, boko so yango. Bino batu boko gérer mboka na bino, boko koma ba président de la République, boko koma ba ministre, boko koma ba PDG, boko koma nyonso oyo bozali ko lula wana boko koma yango parce que ezali droit na bino. Biso pe lelo ezali droit na biso tokozwa indépendance spirituelle et mboka ya Congo ekotika la kokabwana te parce que ezali bilaka Tata Kimbangu yemoko atika. Matondo mingi tozali ko kende cher internauti tozali ko kende na bino malembe mituna ezali ka oyo bino bopesaka biso to tuna ta mususu boko doba analyste spirituel Guy Laurent Lobela akomi ko tuna akoko ne mumba vala ba question ya makasi boyeboni
ezali ngate ezali bino nde bopesaki biso mituna wana tomeka kotuna yango toza kokende malembe tozalaki na eta ya mboka na biso ndenge tolobi koko olobi lisusu eloko moko awa tolobi Mvuluzi Kimbangu tata Kimbangu alobaki toko libere mboka na biso na bolingo mibeko pe misala nini oyo toko libere na mboka bolingo nini pe parce que peuple congolais soki otali partout na monde peuple congolais tolingani biso na biso te ndenge toza komonela soki otuni ba pasi ya ba congolais okoyoka kaka congolais oyo anyokwamaka parce que moninga na ye soit abetaki ye mbasu soit apesaki ye maladi soit ayibaki ye mbongo soit abomelaki ye musala soit asalaki ye likambo moko boye oyo ezali kopesa ye pasi biso na biso c'est comme si pe tolingani te mais mboka yango tokobongisa yango ndenge Mvuluzi alobaki na bolingo mibeko pe misala bolingo yango ya ndenge nini misala yango ya ndenge nini mibeko yango pe ya ndenge nini parce que kino lelo oyo neti mibeko ya mboka na biso c'est comme si etosamaka te ndenge nini toko libere mboka na biso maloba mboka na yo ingeta mpote nyonso nozo koloba esalama il faut nanu tozonga nanu kati na molimo lelo sozomona ba désordre nyonso tone ezali kosalama o bolingo eza te o mibeko basali kotosa te o misala ezali kosalama te c'est parce que tobungaki nzela o tobungaki sikoyo ngai naza kopesa pe exercice epai ya bato tangu tata Kimbangu apesi malako na ye ete na kati na mokili mobimba soki botali bien na kati na mokili mobimba homme noir c'est le seul oyo asambelaka nzambe ya bapaya c'est le seul na ndenge mais soki otali na kati ya mokili mobimba bachinois basambelaka yesu te basambelaka ala te basambelaka krishna te basambelaka pe Kimbangu te basambela pe Kimbangu te baza na oyo ya bango nzela bien tracé epai ya nzambe soki ozwi mondele alinga kutu koyoka kombo ya Kimbangu te parce que esalaka bango pasi kombo wana kombo na Kimbangu mondele ayebi yango très bien esala bango pasi eniokola bango balinga kutu koyoka yango te donc yo lingi ebisa biso ke mindele basepela na kombo ya Kimbangu te mais mondele yo sepela na kombo te parce que yango te surtout ba belge yango te kimisa bango mais mindele misusu tomona bango balobela pe Kimbangu bakendaka pe na nkamba et consort na kemono surtout batalaka cas général ezalaka toujours cas général mondele akoki kosepela na bolamu ya moyindo te eloko na foko yebaka yango mondele akoki jamais kolinga yo impossible yango bomoni te akoki na kolinga bonzambe oya biso bayindo te parce que biso ki moyindo azongi na bonzambe na ye moyindo akokonza mokili pe akokonza na ye oso comprendre akokonza na ye du akolinga kolobela kombo na te akolinga pe ko mélanger bonzambe na ye na ba musulman te akolinga pe te ko sangisa bonzambe na ye na babudi jamais même soko ye kaka pa ya moyindo yango moni te désordre na spirituel ezali tantôt tozali pa ya Yesu tantôt tozali pa ya Bouddha tantôt tozali na ba science occulte tantôt tozali pa ya Krishna tantôt tozali kuna pa ba indien na kati hinduisme siko tozali wapi mboke ko bonga ndenge nini donc wana ezali o babenga yango désordre spirituel yango so mona ete ya solo bato bazali toujours na trouble mental siko tata aye pa ya bangunza nguya yangoyo makambo ya mboka yangoyo bango pe na tango bazui bango pe balobi no biso pe tokomi Kimbangu o kuna pe o nguya nyo sa tata Kimbangu eza pa nanga bolandanga musu pe kuna na kwena ye nguya tata Kimbangu eza pa nanga bolandanga bolingo ezali susu te même pas na bino église Kimbangu so komona lelo siko boza sende susu ande et réduire force siko yo quand est-ce que bandeko ordre kozonga kati na mokili quand est-ce que misala ekozonga kati na bomoko quand est-ce que politique oya biso parce que na politique ya lelo oyo tozo kolanda kaka oyo kaka bapaya o ba belge batikela biso constitution ba belge bakiti yango kaka tolanda kati lelo oyo siko quand est-ce que tokozonga na kati ya bobiso yango moni rôle ya BBMK yango moni même ba résolution ba chef coutumier bazali ko sala mpona mboka na biso ezonga na ordre kasi mingi naza komona kaka
marge nyonso ezali koleka mingi bazali kosepela te. Dona mboka ya Congo mingi bazolinga te mboka ezonga na maboko ya bana ya Congo parce que ba profit na bango ikosila. Ba désordre na mpamba ekosila. Ba kolia lisusu te na désordre. Parce que mingi bazako profiter ndengwana. Alors biso toye na BBMK toye kopesa lumière. Toye kopesa éclairage pour être mutu nyonso tout à se retrouver. Na lo barango lelo oyo, moni lelo oyo, ndenge peuple congolais ba diko comprendre muke. Batu nyonso babima en dehors ya Congo. Soki tolobike totocha $100 par tête. Na batu nyonso babima à part ba obasa na Congo. Batu nyonso babima so tobito chaka ka $100 par tête. Oyebi soki tobima na combien? Oyebi soki tobima na combien? Mais ça ko sala maté pourquoi? Parce que peuple oyabima diaspora congolaise za kotala gouvernement irresponsable. Ata batindi mbongo na mboka. Soki komika na maboko ya ministre Kingandi akabulenga kana batu na ye. Mbongo na ekosala na mboka te. Ekozaka ya batete moko boy. Yango moni te tozo ko bundela likambo wana nzambe asungwa apesa gouvernement ezali responsable parce que peuple congolais est prêt à comprendre rôle ya mabele, bit ya mabele parce que na mboka oyo soki ozali na mabele te ozaka moto mpamba, ozali esclave. Yango moni batu baza ko sala effort mboka ya Congo ezonga na ba responsable. Mboka ya Congo ezonge la tata kimbangu parce que bana bilaka soki bazongi si tata kimbangu na isika tokozwa gouvernement moko responsable et tant que tokozwa gouvernement responsable okomona yo moko ba peuple congolais nyonso bazali 4 na mokili mobimba mayeba kosala ona no sala mate 4 na mokili pe mokili mobimba bakolanda exemple ya bana ya Congo matondo mingi tokomona oyo ba peuple congolais o bazali dispersé à travers le monde bakosala mais eloko moko oyo biso tosala ka ba analyse tango nyonso koko nembumba vala charge oyo zo pesa na bamboko ya ba peuple congolais yeba ke peuple congolais a mutu a confiance te kozwa mokumba ya Congo ko congolais ezali pasi pamba te congolais batu ba yebiye congolais azali mutu ya déception yango moni même ata na table ronde bazwa responsabilité ba pesa epa ya tata na biso kasavu déception. Est-ce que 4e génération oyo biso tozali est-ce que bozali sûr était soki bozui gouvernement o bazali responsable peuple congolais qui côté a confiance pas na bango mais gouvernement responsable on a ça ko lobele ko yepa ya banani e ko yepa ya bana bilaka bango nde ba yebi histoire ya mboka na bango nde bazali na bonzambe oyo ko sala ete ba aswa gouvernement na bango oyo ko sala ete mboka ezonga na kimia pe Afrika mbaizwa kimia ezali makambo ya bana bilaka tata déjà essaie à prophétiser yango soki mboka ezongi pa ya bana bilaka te mais mboka ko bonga kate ba désordre nozo ko lobela wana lelo yo e ko simba kate parce que même na table ronde ba ta science occulte bazalaki ba kimbangi se bazalaki siko tango ba mélange ya bato ya ndenge na ndenge tango ezoko sangana yango moni te mboka ezoko simba te pona ndengwana même lelo oyo ba désordre spirituel na yango ezoko comme ebele kuna tozana ba kimbangiste kuna tozana ba catholique kuna tozana ba protestant kuna tozana ba ya science occulte kuna tozana banganga kuna tozana bandoki siko bango nyonso toso basangana esikamu kasi bitoto yango moni ekotika la kosimba kate ekosimba kaka soki tata kimbangu akomboli yango tozo ko yebisa bato ete bazalaka déjà prêt parce que tata kimbangu fois kombola po tozwa gouvernement moko responsable oyo kozala digne oyo kotala makambo oyo yabo bango enoko senga bambongo à l'étranger yango tata kimbangu ete to miswa en charge yango même rôle ya BBMK de makambo tozo ko sala tozo ko bongisa yango wa rôle ya BBMK to se prendre en charge ndenge koko nembumba vala azali koloba et gouvernement oyo assoir ba makambo nyonso ya mboka na biso po ete memela biso libération oyo tobengi yango deuxième indépendance ndenge koko nembumba azali koloba alobi wana epesa medise bobele bana ya bilaka et bana ya bilaka yango ndenge koko nembumba vala alobi bazali déjà na elembo ya tata Simo Kimbangu mais koko nembumba vala ça meka lisusu nano na bokuse kolakisa biso lolenge to caractère ya bana ya bilaka
po ete moko na moko pe esika azali asosola. Tango mosusu ngai pe lokola nazali awa analyste spirituel Guy Laurent Lobela ndenge tokolobaka tango nyonso, tango mosusu pe nazali mwana ya bilaka me nayebaka te, me ndeko pe afandi kuna tango mosusu pe akoki kozala mwana ya bilaka me ayebaka te. E ndenge nini tokoki koyeba, tokoki kokarakterize bana ya bilaka po ete mutu mosusu pe akoki kozala azali inconscient me azali mwana ya bilaka. Me ka mpe komanulela biso caractéristique ya bana bilaka. Mwana elaka, toke na mwana elaka. Mwana elaka po miyebete ya solo ozali mwana elaka. Il faut oyeba nanu bonzambe oyo ya yo. Aza mutu moko soki bandi koyebisa ye makambo ya bonzambe oyo ya yo, oyo ya sans tâche. Azana facilité ya ko comprendre yo. Est-ce que bana bilaka ba yibaka te? Obi mwana elaka. Mingi pe bazala wana kati ya libungi. Baza pe na ba église ya ndenge na ndenge. Mais soki tana ye koki. Ata ko yibana mais aye mo conscience ne ko sala parce que azali na elembo. Ba tia bango déjà elembo parce que ba bota makana yango. Parce que za makambo yo tata kimbangu ye moko atika makambo wana batata na biso bapesa ke mokongo alobi na kata mokongo na bino na modi bana e bana na che bango bilembo yango na tambola ki na les 4 coins ya mboka ya Congo acha déjà bilembo e bilembo na ko reconnaître ngo mwana bilaka po reconnaître ye ata zalaki na église catholique azala na souci wana ya mboka na ye wana ezalaka déjà basina liboso azala na souci ya mboka ndenge tozomona son excellence président Félix Tshisekedi azana souci ya korenir mboka na ye. Donc ye pe akoki kozala mwana bilaka, tozali komona pe ba député misusu bazali na souci ya mboka na bango, tozali komona pe ba pasteur misusu ndenge touti kolanda pasteur na biso pasteur Mukuna sali esika ozali, toza komona ke bango nyonso bazali na souci ya mboka na bango. Donc wana pe bazali bana ya bilaka tokoki koloba na caractère mususu ezali déjà malamu tangu tazana na souci déjà ya mboka na ye e ya mibale bonzambe moni esika ezako kwesa batunde yango na bonzambe nini oza kolanda parce que tangu tazana souci ya mboka il faut oyeba pe makambo eza na mboka na faut oyeba pe bonzambe oyo ezali na kati na mboka na yo elembo wana ezali très important siko yo oza na souci c'est vrai ya mboka mais tant que tu as dit étranger boyo ok na yo mais si vous souciez mboka ngo eza wapi c'est-à-dire quelque part oza mundelendo biso to benga bango batande wana ba mindelendombe oza na souci ya mboka mais ozoko sala na banzambe ya bapaya oko soko tali bien na kati na mokili batu na batu bazali na bonzambe na bango na Chine soko ok poza ba responsabilité na kati ya Chine il faut sala na nu bouddhiste soko za bouddhiste te oko tiko ko zo responsabilité moko te ba ko pesa yo yango te pour que na Inde au gérer il faut sala hindouisme soko za mutu na bango te okotila ko responsabilité moko te ya l'état bilembo na il faut la kati na ba caractéristique on faut la kati na yo mais awa tata kimbango apesi biso bana bilaka bazana bato bazali na trois pouvoirs azana pouvoir spirituel azana pouvoir politique azana pouvoir scientifique ba manifestation bana bilaka bango yango wana ezana bazana trois pouvoirs ba kolobela trois pouvoirs parce que tata kimbango yemo tango azala ki FIFA alobela ki makamba politique alobela ki makambo économie et na suka yemo attaque les grands des grands azalaki na bonzambe donc bonzambe là yango ndiso ko caractériser et ozala vraiment mwana elaka to yeba na bonzambe parce que tant ozali mwana elaka ba mabe ona mpamba wana okoyeba na kosala yango te bokaboni ona mpamba ekozala te ba fraude wana yo ko yiba ba mbongo ya leta ekozala te parce que ozana souci obongisa mboka na yo ozana souci mpwete mokile za la malamu ozala bien na moninga na yo et okomona ete bilembo na yo wana ekoyeba na kofunga mpepo ko yo okoya ko comprendre que ya solo na saka mwana elaka et mingi basela bango na église catholique mais tango tata kimbango ko visiter bango parce que tata kimbango a visiter kaka ba oyo esengeli a visiter soki tango na yo koki okomona yemei okomona soit kimona meso soit okomona kati na ba vision okomona ya koya ato salaki na kati ya hindouisme akoya ko benda yo bite tango ne ko kizonga tata kimbango obiraka ndengwana
Matondo mingi ndenge touti kolanda tata Simo Kimbangu adi aoperaka ndenge wana touti kolanda koko auti kopesa biso auti kopesa biso mwa ba directive ndenge nini okoki koyeba mwana ya bilaka ndenge balobaka bana ya bilaka ndenge pe ezali appellation ya mouvement prophétique oyo babengi yango BBMK bana ya bilaka ya Mvuluzi Kimbangu selon bango balobi mwana ya bilaka azali mutu ya lokuta te mwana ya bilaka azali pe mutu ya moyibi te ou bien détournement ya bafond mwana ya bilaka azali pe mutu ya likunya te c'est-à-dire mutu ya mutema mabe te mwana ya bilaka azali se bobele mutu oyo apesaka lumière mwana ya bilaka azali mutu oyo azalaka na bolingo pe akotosaka bonzambe na ye c'est-à-dire esika nyonso ozali nyonso oyo okosala malamu nyonso oyo okosala il faut ezala na rapport na bonzambe na bino koko tozali kokende koshite na émission na biso bolobeli makambo ya libération ya mboka na biso meka komanyolela biso libération oyo bino bozali kolobela parce que soki otali bien na le 4 janvier 1959 tozalaka na libération ya liboso oya mboka na biso libération oyo bino boza kolobela est-ce que kozala na lolenge nini parce que aval déjà oyo tozwaki yango na le 4 janvier 1959 yango ememaki biso na le 30 juin 1960 mais oyo bino bozali kolobela ekobandela ndenge nini poto ekozala ndenge nini po ete libération wana ekoka komonana na miso ya bana ya Congo. Omoni tikato rectif tozonga na mwa sima na le 4 janvier 59 mayema lekaki parce que ça ya motuya ya kolobela yango parce que mingi pe eleki na ngaka ndenge wana bato bayebi na bango te eleki pe kaka ndo parce que ba politique tozona bango ba ngaka kolobela makambo na te parce que bayebi kaka bakopesa valeur pe atata Kimbangu bakopesa valeur na bako bakopesa valeur pa bakongo oke za ndenge wana te histoire ya mboka fo koloba yango lolenge yango ezalaki première indépendance eyaki na ngolu kaka ya tata Kimbangu ozomona le 4 janvier 59 nini elekaki meeting ya abako asalaki meeting bakena ko so permission tant wana ba mikonzi basalaki kaka ba mindele ba pimeli ko pesa kasavubu meeting wana et pourtant meeting déjà isaki déjà favori fait kozala na imika wana tangu bato ya bako bakeyi ba yebisi bango ke non meeting wana moyesu swezala ezate oh mais ezala tendenge nini ndesika désordre ezalaki tangu bato babandi ko bousculer boya non désordre tout sonde esika les trois chérubins babima ba militaire atata Kimbangu misato babima yikaka misato nde babimaki nde ba pesa ki instruction ba pesa ki ordre les trois chérubins eza otubenga bango Armageddon Armageddon atata Kimbangu babimaki ba pesa ki ordre pa ya bato kino bo piete bo sala eloko moko te bo mapete mais bo tala obiso tokosala et bino na sima bozo kolanda nde yango mutu ebangisaki mundele e mundela pakata Kimbangu ba o bazalaki na baba Kongo kuna ba yoka ika mongongo ya tata Kimbangu eza ko ganga ba mindele bango mo ba pakata mbangu ba mata na babato ti ba o bazalaki na intérieur ba pakata ndengwana ba yoka ka voya tata Kimbangu pour vous dire que mboka ya Congo ezali mboka ya Nzambe to sakala nango te to yiko blaquer na mboka ya Congo to ko pesa ka batu ba punition zanga tina ma ezate couré ezate ko liesa batu te e ko futa batu te mais ce n'est pas bien bizali le ndenge nini wana eza bizali ya bo satana eza bizali ya bien te ndenge moko pe na deuxième indépendance ezali koya na libération ezali koya batu bazali ko mona ngo ezali pratiquement impossible ndenge pe première libération ezali pratiquement impossible parce que tata Kimbangu ba ite boko so indépendance boko koma indépendant batu lo ndenge nini mundela zako nyoko la biso pe na kati ya mboka na biso ndenge pe lelo te ba mingizi la baye bazako nyoko la biso na kati ya mboka kutu bazwi mboka nyonso mais bazwi mboka eza mindele te eza ba Rwandais nde tozomona ba côté ya Beni kuna boye ba Rwandais baza kotungisa biso alobaki bitumba liboso kozala bino na mindele mais bitumba mibale bande kona bino kaka bakokotela bino à travers mindele ozo comprendre donc nyonso to ezali bien proclamé
Donc bitumba o eza na ba côté ya est Tata Kimbangu pe alobela yango. Mais nyonso eza na kati ya manaka ya Tata Kimbangu. Donc biso tozolobela makambo oyo eza en dehors ya Tata Kimbangu te. Parce que biso kobanda ntinu na biso Congo aza kolanda kaka makambo ya Tata Kimbangu ndenge aza kotalisa ye. Ngape tawo na ye awa bandeko na kolanda kaka ndenge wana. Na koki kokena ndeo ya Tata Kimbangu te sinote na beti ya kote. Tata Kimbangu lobete ba mingizi la bakoya. Bakuya. Soko tali tu professionnel balobite bakuya. Bakokote la biso na kati na mboka, bakozwa même mboka. Donc mboka na minute so moni talibien armée, politique, nyonso tu eza na maboko na bango. Bomengo nyonso ya mboka eza na maboko na bango. Et alobaki sous na kata professionnel te ba traître congolais bako travailler na bakuya wana. Tozo komona yango. Et alobi Tata Kimbangu alobi ko za la facilité mbwete makambo wana deuxième libération et yego za la facilité. Pe ko za la libération totale. Mais alobi po eya et ko za la facilité yango zo monete des millions et des millions de morts. Ba to ebele baza ko kufa. Mais Tata Kimbangu te alobi te ba na bilaka na ko latisa bango nguya o ezali extraordinaire. Ti ba ko libérer mboka ya Congo na nguya ya Nzambe. Donc Congo ne ko za la libérer kaka na nguya ya Nzambe. Parce que bato ba ko telebiso bazali financé par ba multinationaux. Siko yo makasi nyo sana ko bunda ba multinationaux. Bazala minduki ya ndenge na ndenge. Bazali na ba armes chimiques, ba armes moko destructives. Yo bunda na bato ndenge na ndenge nini. Soki to sali recours pa Tata Kimbangu te, toko bika kate. Mais lokola Tata Kimbangu lo bayite toko bika na nguya ya Nzambe toko sala mboka na ya Congo ko sala libérer. Elike na biso bandeko ezali wana biso bana ya Tata Kimbangu elike na biso ezala kaka epai ya Tata Kimbangu biso batu ne toko libérer mboka wana ya Congo ya moto zo sote bana bilaka ba obaza ne lembo ya Tata Kimbangu ba obaza bilembo ya mpungu tulendo wamba deso bonzame na biso yango wana bango nde bako libérer mboka wana ya Congo na nguya ya Nzambe na bango na Nzamba bapaya te na nguya ya Yahweh te na nguya ya Yesu te na nguya ya Buddha te ya Mohamed te kasi na nguya ya Tata Kimbangu kaka c'est tout. Les lobos sur yoka ete ba Armageddon bazali ko kota se ko kota. Na le 4 janvier bimsaika kamisato. Mais yambala oyo bazosu misato te pe ba yebeki. Koko Nembumba vala tokena no malembe na kati yo malobate ba Armageddon baza ko kota ba Armageddon ba koti wapi. Bazali ko monana na kati ya mboka na biso. Tata Kimbangu azali ko fongola likamuna ba Armageddon ba porte na bango spirituel zali ko fungwama mpwete ba bunda etumba wana elongo na biso parce que biso kaka boye bande ko koka ko bunda etumba wana te eza etumba moko pesi mbwa boyi yango na Tata Kimbangu fongoli ba porte nyonso tout spirituel ba Armageddon parce que bango nde kaka ba yuko bunda etumba wana biso to koka ya bitumba wana te yango na to se confier et pas il y a les grands esprits. Yango mo tango tozo ko yana kati na plateau oyo tozo ya ko sala masekite tozo ya ko leksa tango ya pamba te ba yo bazali mayele na kanisi bazali ko yoka biso pe bazali ko landa pe bazali ko sala analyse soki Tata Kimbangu abimisa ki 3 Armageddon le 4 janvier 59 mais yambalo ba mersus misa tuté yambalo oyo ba ko bima ebele yango nazali ko senga na ba Kimbangu logo nyonso tu tozala na bolingo penza ya solo totika ko kabona parce que Tata lobete soki bolingo ezalite makambo ya bana ko retarder yango kaka alo ekozala yengete tozala penda batu ya bolingo yango na BBMK biso tozo kotalisa bana ya Tata Kimbangu bisika biso tozala na bolingo penda ya solo mpwete ordre ezonga kati na mokili na biso bitumbana to bunda yango mpeto longa yango pona ko libérer Afrika mobimba pe pona ko pesa kimia kati na mokili matondo mingi Koko Nembumba vala pona ko pesa kimia kati na mokili tokomi ko kende ko shite na émission na biso ndenge to kolobaka ngonga ezali ngonga to yambaki Koko na biso Nembumba vala pona ko lakisa biso pe ko pesa biso mayeye abongisela ki biso totikali au moins na deux questions Koko Nembumba vala ava ete to kabwana na yo mikolo eleki tomonaki ba chef coutumier ba lekaki ba lobaki ba ko frapper ba lobaki makambo ebele après un certain temps totali ba série ya ba inondation na ba frappe ya ndenge na ndenge est-ce que ekoki kozala nini ezali avertissement ou bien ezali kaka ba inondation ndenge ezali ko salema presque partout dans le monde. Omoni tokolobela en deux phases. Physiquement tokoloba ete ya solo mboka wana ya Congo
botala yango ndenge ezaleli. Ba caniveau oyo ba belge batika. Ti lelo oyo entretien ezalaka te. Ba caniveau ba belge batika. Ti lelo oyo entretien ezalaka te. Bambongo nyonso bazwaka kolia na kolia. Bakipaka peuple te, courant ezalaka te, mai ezalaka te, donc ozo sentir bazana mise vie moko très misérable. Sikoyo, soto côté na plan spirituel, mais nyonso neza ba frappe. Et ça ba frappe parce que ce n'est pas possible. Physiquement, bozo ko makambo te. Spirituellement, bozo ko sambla banzamba bapaye. Est-ce que nzambe ni na ko sepela biloko ndengwana? Yango soko mona ete mboka wana ya Kongolo pona ko lakisa ngwe da solo ezali mboka ya Nzambe, il faut babilembo emonana. Même indépendance on attend ko ya mokili mobimba ba ko comprendre que non mboka ya Congo ezali mboka ya Nzambe to sakala ngo lisusu te. Yango na bayi ba kozala na pouvoir cette fois-ci ba ko yeba ba kozala na bilembo nanu ya bonzambe. Po boko apesa kimia pe ba conscientiser peuple. Po makambo na ki traite wana ezala lisusu te, makambo na ba désordre spirituel ezala lisusu te, makambo na ya mpama ezala lisusu te. O bokabone o kimbangisa kuna monkoto, o kuna centre iko lisusu te makambo wana parce que ordre ekozonga. O catholique o ba indo catholique ba ko benga ba Jean. O kuna musulman ba ko benga ba Yusuf. O kuna ba bouddhiste ba ko benga ba Jiangsu makambo na iko lisusu te. Ordre ekozonga na kati na mboka. O kuna il faut toyeba yango. Et l'autre, tokozonga na esika wana. Et tokozala kaka na terre moko sacré, c'est Nkamba. Alors, batupe ba sakana na Nkamba te. Tala. Mais Nkamba eze esika moko ya ko sakana nango te. Nkamba ekokani na Congo d'Antotela. Congo d'Antotela ezalaki esika ni. Congo d'Antotela ezalaki cité des archanges. Des mères des archanges. Esika bankoko na biso ya yambo, basalaka remise et reprise na ba archange. Ezalaki mabele ya boule. Loko la terre wana ebebaki nde wana na récompense nzambe apesi biso mabele ya Nkamba esika ka fumba ya mobikisi abotami bande ko mabele wana to koki jamais ko sakana na yango alors tant to komona ba chef coutumier bazali ko kende na Nkamba mais bosala masekite ndenge na komi ko yoka lelo ete ba chef coutumier ba komi ko kende na Nkamba mais c'est très ridicule ba kamande ngwana c'est très ridicule mais ba chef coutumier bango ndo ba kotisa mabe bango pe kaka ba ko bimisa mabe wana. Si vous voulez reconnaître un camp, c'est la terre sacrée na bango. Maintenant, nous avons un camp. Nous avons un camp. Mais c'est Tata Kiangani. Il y a une fois yamba bango. Si vous avez un chef coutumier qui est un camp, Tata Kiangani a beaucoup yamba bango. Bon, si vous mais façon tokatiote koko ne mumba vala to sepelaka mingi ko solana yo parce que soki molimo ekiti c'est comme si ozalaka na posa ya kotika koloba te mais tozali ko kende ndenge toza koloba eloko olobi oyo e interpeller pe biso likambo ya ba chef coutumier na kati ya mboka ya Nkamba mikolo elekaki tomonaki ntinu tozala na bazalaki na sommet na mboka ya Nkamba na ba chef coutumier presque nyonso. Avant président, son excellence Félix Tshisekedi azala na Nkamba, c'est comme si ezalaki lisusu na ba chef coutumier o bazalaki kuna ya ebele na ndenge moko ya kosakana te. Tolandaki vidéo ya ndeko moko akosala ka pe ba émission na ye. Je crois ezalaki na Zaire TV o batindelaki biso. Ndeko wana alobeli makambo ya ba chef coutumier. Na ko profiter na yango po ete to meka pe ko lobela makambo yango ndeko wana lobi azali pe journaliste ba chef coutumier ba kendeki na Nkamba basali ba cérémonie ya ko tourner esika mausolée ezali ko baluka na ba milinga na lokola ba moto moko boye ndenge ba catholique batambolaka na ba s'asseoir wana na ba milinga tout autour ya Nkamba koko nembumba vala pona yo est-ce que ba cérémonie ya ndenge wana est-ce que esalemaki ou bien esalemaki te soki esalemaki est-ce que ba cérémonie ya ndenge wana ezali pe malamu ou bien ezali malamu te omoni ignorance eza mabe moni ignorance kako eza mabe biso na bonkoko ya biso hasard ezalaka te soki c'est vrai que te ba chef coutumier ba pelisaki moto ba pelisaki milinga wana ya ndenge nini parce que biso ba wana biso totisaka ngote biso totisaka nde makasa ezala na makasa moko boyo ekimisaka milimo mabe biso même nga oyo ndasalelaka yango
ezala mwa makasa mo boye kimisa milimo mabe na bonkoko oyo wana ezali bokoko wana ezali bokoko bonkoko yango nde ezali bonzambe nde sika bato baza koignore makambo nde yango wana bonkoko ezalaka bonzambe bonkoko kaka omona parce mingi bazokasa bonkoko c'est toujours la sorcellerie bonkoko nte bonkoko yango te bonkoko na définition nango ezali bonzambe yango lobaki yango yoki na kati na Bible je suis le Dieu de vos ancêtres le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob de bonkoko yango wana siko biso tozoko négliger bonkoko ya biso tolinga kolanda bonkoko ya Abraham na Isaac yango ndeza ya solo ya oya biso ndeza mabe nde sika erreur bato baza kosala yango wana quelque part c'est vrai bonkoko na biso pe mingi ebeba mais nankamba naza ko biso so oke nankamba pourquoi ba chef coutumier bakendeki nankamba nde sika ndeko wana il faut à comprendre nini bakene ko sala nankamba olie ayoka kaka olie soit ba pesa yesango il fallait nanu ayeba ba chef coutumier bakana ko sala nini nankamba et nani atindaki bango bakende nankamba ozoma ba question mi balo soko comprendre ngo na kanise sika zali akoloba lisusu te batu batinda ki ba chef coutumier bakende nankamba c'est yeme itata kimbango tango ntindo azali kokende nankamba parce que ntindo lobaki ete nyonso ngana kotinda yo yango ya kosala donc o nyonso tinu konga azali kosala na mabele ankamba ezali etinda mi ya yemo itata kimbango mais tata kimbango te mutatindaki bapelisa bamoto est-ce que bamoto tokokata nano na bokuse cher internaute ndenge tokolobaka ntango nyonso biso tozali bachercheur tosalaka ba émission ya les analyses spirituelles na sentiment te tolekaka pe poto me masango moko boye o toyebi mutu na makolo te tosalaka ba émission na biso après avoir kosala ba recherche moko approfondie nde permetaka biso to réaliser ba émission na biso la fois passée tolandaki émission ya ndeko na biso oyo elekaka na Zaire TV alobelaki visite ya ba chef coutumier na mboka ya Nkamba Yerusalemi. Et puis nayaki kosala constant na maloba na ye oyo alobaki ete ba chef coutumier basali ba moto ba pelisi ba moto baza ko tourner mausolée ya Tata Simo Kimbangu. Biso etaki ba chercheur tozali ko luka to vérifier to yeba est-ce que makambo wana ezali ya solo ou bien ezali ya solo te. Et soki ezali ya solo te, ye mutu oyo azali koloba makambo wana, ye mutu oyo azali kopesa ba information wana, na tendance nini. Tozali na moment nano ya ba investigation, tozali kosala, mais déjà état ke ba analyste spirituel, tosali déjà moi ba réflexion na biso, to analyser déjà émission wana, to moni déjà que émission wana ezali émission moko ya bonzoto, c'est-à-dire muto ya sali yango na ba sentiment. Pourquoi? Parce que soki tolandi ndeko na biso la fois passée aloba ete ye azali na bato na mboka ya Nkamba, même na kati ya Nkamba azali na batu oyo bapesaka ye ba information. Mais nga etake analyste spirituel ndenge tolobaka topesaka temps na baye nyonso bazali na makanisi ya konuire mboka ya Nkamba Yerusalemi te. Pourquoi? Parce que nakati ya Nkamba nde ezali esika oyo selon ba prophétie ya Papa Simo Kimbangu, selon ba prophétie ya bamvoala misatu balobaki yango ete Nkamba nde ezali esika oyo ekosangisa mabota. Mais soki lelo tokomi komona biso na biso tokomi kobundisa Nkamba, il faut to luka siko to yeba tangu tozali kobundisa Nkamba na raison nini. Tangu tozali kochola Nkamba na raison nini. Me batu bazali oyo baza kohuta musika oyo bayebaki atatina ya likambo ya Tata Simo Kimbangu te, baza kososola, baza kozwa temps ya koya kopesa lokumu na mboka ya Nkamba Yerusalemi. Ndeko na biso asalaki pe ba émission na ye, alobeli émission ya les analyses spirituelles. Émission ya les analyses spirituelles ezali émission incomparable parce que ezali les analyses spirituelles. Donc ndenge tolobaka yango lere nyonso
soki ozali connecté spirituellement, maye tozo solola awa, maye tokolobaka na kati na émission na biso, okozala na ba difficulté ya makasi ya ko saisir biso. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas connecté spirituellement. Donc pour na comprendre biso, pour na comprendre maye tolobaka awa, il faut la connexion na tata Simo Kimbangu. To salaka yango te po yo sepela ou bien ngana sepela. To salaka yango po ete Nzambe sepela. Et puis biso awa to finga kate. Biso awa to tiolaka pete. Biso awa to pesaka conseil pe to teyaka. To lobelaka tata Simo Kimbangu po ete ye azali base ya oyo biso to salaka. Soki to lobeli tata Simo Kimbangu kiangani te. Soki to lobeli banvoa la misa tout. Soki tolobeli tata Simo Kimbangu ya 21 te, tokolobela lisusu nini? Parce que bangonde bazali nzela oyo ezali kolakisa biso makambo oyo tozali kosala oyo tobengi yango les analyses spirituelles. Tata Simo Kimbangu ya 21 ndenge tolobaka tangu nyonso azali base ya spiritualité na biso. Banvola misatu bangonde bapesi biso ba directive po ete tozala makasi na oyo tobengi yango émission les analyses spirituelles. Et tata Simo Kimbangu kiangani aza kopesa biso toujours nzela. Tokoloba nini conseil nini tokopesa? Pona nini tolingaka lisusu kotala ba émission ya bato misusu te? Eta ke un analyste spirituel na ba quartier na biso souvent ezalaka na système oyo tolobaka yango. Soki omoni na quartier na bino mutu atangi mingi, mutu ayekoli mingi, mutu asali makambo mingi na ba université akomi mayele makasi. Tango mutu wana atangi mingi, toyaka ko détecter selon ba réflexion spirituelle na biso des sortes ya batu. O toza ko expliquer bino pourquoi tolandaka lisusu émission ya bato misusu te. Tangu mutu ayekoli mingi, excès ya koyekola mingi, okomona ke mutu wana mutu ekoki ko bouger. Tangu ayekoli mingi, atangi mingi, na suka soki aza ko continuer kaka okomona ke mutu wana mutu ekoya ko bouger. Mais ce que vous avez analyste spirituel te, oko détecter te que mutu e bouja. Mingi pe bazalaka yekoli, atangi, akeba université, mais musale zalite, e na sima zuli kanisi, fois simba kisi. Po ete azwa musala oyo kosunga ye par rapport ya ba étude oyo ye asali. Mais tango kisi wane ko beta retour, mutu wana mutu e kodoka ndenge balobaka. Na terme ya bakinois, mutu oyo mutu eza ya kodoka, ou bien mutu eza ya koningana, ou bien mutu oyo akomi 9-6. Mais ndenge nini okoyeba batu ya lolenge wana? Omona ye na quartier azoloba français ebele. Azotangela yo ba université na Europe, azotangela yo ba macadam na Europe, azotangela yo ba avenue na Europe na États-Unis. Mais aza na Congo. Français ya université, français ya ba diplomate, français ya ba député, français ya ba président na kati na munoko na ye, ya solo mutu wana yekolaki yango ayebi ebele. Mais azana problème moko parce que asimbaki kisi ou bien akendeki ko simba kisi mutu edoki ye. Mais ndenge nini okoyeba ete mutu oyo azana problème ya mutu? Ndenge nini okoyeba ete mutu oyo aza ya kodoka ou bien mutu eza kosala malamu te? Okoyeba yango à partir ya ba dérapage. Batata ba mama okoyeba yango à partir ya ba dérapage. Tango mutu azo loba otali olobi mutu azo ba français bien. Mais landa eti na suka. Sala ba réflexion spirituelle yo moko sans que ba souffler yo o comprendre que mutu oyo mutu eza ya kodoka. Mutu oyo mutu eza ya kodoka aza swati, c'est-à-dire mutu e bouja okoyeba yango sans que ba souffler yo. Alors prochaine matin okoya moyen hôtel malisusu place mutu wana zo sala ba discours ezate
Pourquoi? Parce que batu mingi bazo telema ba otala français. Batu mingi bazo telema bazo tala ba expression oyo mutu wana zo bimisa. Batu mingi bazo telema bazo tala tonalité oyo mutu wana zo bimisa. Mais tala yeti na suka, landa yeti na suka, okomona ba dérapage. À partir ba dérapage wanda o comprendre que batu mususu importance ya kolanda bango ezalaka lisusu te. Yango biso etaki banaliste spirituel to décida yango soki to découvrir ba dérapage na kati na yo, soki to découvrir ba signe ya oyo balobaka ke muto ya za ya kodoka, soki to découvrir ba signe oyo za kolakisa ke muto ezo sala malamu te. Nous n'avons plus le temps ya ko gaspiller pour na kolanda yo, pour na kolanda ye. Donc on fait notre travail, donc to leki mbala moko. Voilà pourquoi toboya biso moko, c'est-à-dire toboya kolanda bato mususu. Donc tolingaki ko sala kaka moi entre parenthèses na esika wana ndenge tolobaka tango nyonso oyo nyonso ekobetisa ye libaku na conception na biso, na ndenge biso tozwelaka makambo, na ndenge pe biso tomemelaka ba réflexion na biso bolimisa biso, parce que oyo tosalaka ndenge tolobaka yango ezali ba analyse spirituelle. Donc ezali vraiment incomparable na ba réflexion oyo yo na ngai tozali ko sala. Pourquoi? Biso tozali ko balola, tozali ko luka ko yeba makambo oyo ezali na kati ya spiritualité. Ndenge toyambi ndeko na biso koko Nembumba Vala awa azali ko continuer ko betela biso lisolo pona tozwa bosomi mingi. Pour le moment baza ko loba ke non, il faut attaquer le Rwanda. Mingi baza koloba ke non, il faut faire ça, il faut ça la boye, il faut tozongi sa Martin Fayulu na bokonzi, il faut tolongola boye, tozongi sa Kabila, il faut to sala boye po tozwa kimia. Mais biso tozali kunate, biso tozali ko yamba batu oyo bakoki ko pesa biso ba réflexion oyo ezali contraire na oyo bato misusu bazali ko kanisa. Yango bomoni to yambaka batu awa po ete ba expliquer biso. Voilà, lelo Koko Nembumba Vala aza koya koyebisa yo na ngai ete libération ya Congo ezali ba parti politique ité. Donc pour le moment pona baye biso toza koyamba ba politiciens bazali déjà expiré. Donc toza ko s'attendre na libération oyo ekouta epai ya gouvernement en place ité, libération oyo ekouta epai ya gouvernement sortant te, libératé oyo ekouta epai ya ndeko na biso Martin Fayulu Madidi te, libération oyo ekouta epai ya ba américain te, mais libération oyo ekouta epai ya Tata Simo Kimbangu. Tozongi epai na yo Koko Nembumba Vala. Ingeta. Liloba na yo ya suka ava ete toka bwana. Ndenge tolobaki ba chef coutumier babandaki kokende kamba, kokende ya ba chef coutumier na nkamba epesi mwa panique bato misusu bakomi koluka ndenge nini bakoki kolatsa yango bakazaka na ndenge moko ya mabe pona ko ridiculiser ba chef coutumier, pona ko ridiculiser nkamba na mokonzi oyo azali kotambusa yango oyo tobengi ye Tata Simo Kimbangu Kiangani pe ko ridiculiser baye ba pesa meli mokumba ya kotambwisa milulu wana ya ba chef coutumier ya Afrika Mobimba. Liloba na yo ya suka ava ete toshite na émission na biso. Ingeta na koyebisa tata na biso wana azala na kimia, abate la kimia. Nyonso tezo leka na mboka ya Congo par hasard ezali te. Même bokaboni we salami entre Mokoto na Nkamba par hasard te. Biso tozali bato molimo tozo landela nyonso tout kati na molimo. Parce que nga depuis nazala na église ya Mpevandlongo nazala berger kuna tozo déjà makambo yo kete église wana ekokabwana. Kasi tôt ou tard balinga te bakozonga na kaka esika moko. Kasi eloko ya pasi ye azoko kapenda ko sala part des choses te. Ba chef coutumier nga na pesi ye yan ba chef coutumier bazoke no kosala nini na mboka ya Nkamba ayebite. Ayebite. Lokola ayebite alo fale abatela nde kimia. Nkamba biso nyonso tout oyebi yango. Kutu ngazo na soko percer so très bien na kati na molimo. Nkamba ezali esika kafumba ya mobikisi abotami, esika wana ezalaka sacré.
Mabota ya bayindo nyonso tu baruta les 4 coins du monde, balinga te, ozala catholique, ozala protestant, ozala bouddhiste, ozala soki musulman, yebaka te terre sacrée na yo ezali nkamba. Alors ba minimiser nkamba te. Ata ba problème ya famille ekozalaka. Kasi ba minimiser nkamba te. Parce que wana ezali esika na biso, ata mabe ezali tokoyeba na kobongisa ngo biso moko. Soki tata kyanga nazali koyamba ba chef coutumier ezali pe na makasi na yete kazena etinda ya tata kimbangu parce que biso tozali na ba donner nyo surtout wana moyen ko bimisa ba secret nyo surtout kati na TV ezali te kasi biso eloko tokoyebisa ye asala ba enquête très bien parce que na makambo lobi ona ba chulai wana soki milinga biso to tukeli komona yango te mais soki ezali Alex yango biso comme ça biso tokoyebisa ye bon koko na biso soki ezala kandenge nini parce que bino bokimaka bonkoko mingi bokimaka bango ok bonkoko ezali bonzambe na biso alors soki ezala ki bongo ngala kotalisa ye soki ezali bongo te mais approuver biso nanu ba cérémonie ni nelekaki kuna soki azongiseli biso yano comme ça nganda koya nako tokoteta linyoko tokobisana musisa matondo mingi o ezali message oyo batindeli yo ndeko na biso yaya na biso kulutu na biso Jean-Marie Tobandi batindeli yo message direct epai ya Koko Nembumba Vala alobi soki réellement etake mutu oyo asalaka ba investigation etake mutu oyo oplanta batu na yo na Angola oplanta batu na yo na Nkamba oplanta batu na yo partout la kisabiso ba image ya ba chulai oyo bazalaki ko tourner na mboka ya Nkamba bazalaki ko tourner mausolée na mboka ya Nkamba parce que yo soki osalaka ba investigation biso pe tosalaka ba investigation na ba investigation na biso tozolakisa yo déjà que ezali fausse information pona ko ridiculiser Nkamba soki pe omemeli biso ba investigation soki pe omemeli biso ba preuve ya ba image na ba photo oyo ba chef coutumier bazali ko tourner Nkamba bazali ko tourner oyo babengi yango bazo ko tourner mausolée ya tata Simo Kimbangu nde to ko bengela yo batu oyo bazali mieux placé na oyo etali makambo ya bokoko po ba expliquer yo signification ya likambo wana elakisi nini mais pour na information na yo yeba yango déjà ete Koko Nembumba Vala lobi ba chef coutumier baza ko kende Nkamba na sentiment na bango te soki baza ko mata Nkamba bazali ko mata na libiangami ya tata Simo Kimbangu Kiangani oyo azali représentant légal ya église kimbangiste oyo biso ba kimbangiste tolobaka ye wana ye kaka Koko Nembumba Vala tokomi ko kende na suka motuna na biso ya suka lelo ezali le 16 janvier tomoni na mboka na biso ya Congo ba mangomba basangani pona ko kumisa journée oyo ya le 16 je crois ezali mukolo oyo président na biso Mzee Laurent Désiré Kabila akufa mangomba esangani pona ko kumisa journée wana pona yo omoni yango boni ya ingeta ngape noma mwana nanga na kombo ya Kimbangu abotama lelo le 16 nde sika pe na monaka Kabila oyo le père asa ko pesa ordre pa ya ba pêcheur kete bakanga batu nyonso to ya mabe mwana nanga ona pesi na kombo ya Kimbangu Vala abotama lelo le 16 c'est bien tant que tu dois reconnaître ancien président de la République ezali mabete car ce jour ni to reconnaître les grands esprits Congo jour ni to élever les grands esprits Congo parce que les grands esprits Congo tant que nano to reconnaître yete les restes na kanisi ata bakena bango ko sambela na ipete soki nzambe nini pe ba ko sambela kuna omoni problème c'est que ezali yangwana nzambe nini bango ba ko sambela parce que les grands esprits Congo bozoko yeba ete nzambe oyo ya Congo bozoko yeba ete bayeba salaki makambo ya minene na mboka ya Congo bozoko yeba bango te yango monite mboka na biso ezokendeka na shit
na shit parce que pona ba makambo ya ndengwana ba église belo zo komona oyo ba église oyo ya fraud ba yebi na bango makambo ya mboka te ba président ebelo zo komona oyo lelo baza kokoto ba yebi na bango makambo ya mboka te ozomona sikoyo ba oyo baza koyeba makambo ya mboka te bango bino bozo kokumisa bango bozo kobetela ka maboko kasi ba oyo basala makambo ya bien pona mboka to yebi bango te. Le 4 janvier, il est kaka ndengwana to yoki ata muto konsolité. Le 4 janvier, il est kaka ndengwana. Le 6 avril, il est kaka ndengwana za rappel férié te. Le 12 octobre, il est kaka ndengwana za rappel férié te. Mais ba date wana boye l'état na biso yebi yango te il faut bokende boye bisa bango ke tala date boye ezali na makambu boye salema mais bango ba yebi yango te eske bakoki kozwa kaka ba date wana basala yango na ndenge na bango mfumu matono mingi pa ya mfumu nkusu moni mfumu nkusu apesa ka fumba ya photo et pa ya ba député na parlement po bazwa photo na tata Kimbangu bachi yango na kata parlement bato bazwa photo ya tata Kimbangu babwaka yango siko bato ya ndengwana yozo ngoloba ete bayebi histoire ya mboka siko babwaka yango na raison nini babwaka yango parce que eza na impact mon côté ou bien et déranger bango parce qu'il faut toujours voir les choses na ba voler wana mibale peut-être ba mona ki ete photo oyo eza ko déranger biso awa tolongola yango ou bien ba mona ki ete photo oyo ezali nango na valeur mon côté tolongola yango. Mais nani mutu ayokela mboka oyo pasi nani mutu abundela mboka oyo so mutu abundela mboka oyo a prophétisé pour na mboka oyo 30 ans na kati na prison 120 coups de fouet chaque jour abozu photo mutu ndengona boche yango à côté albozu ya mise boche wana bozu ya kasavubu boche wana bozu ba photo ya bato o nyoso tu boche wana mais oyo mutu ayoka 30 ans ya passe 120 coups de fouet boche yango à côté mais prière wana ça a un impact te pembo kango pe ya Congo osana ngo ka ndengwana ti ba ko reconnaître le grand esprit Congo wande boko mona bato nyonso oyo tu batikali to bana ko reconnaître bango mais tant que le grand esprit Congo azana en première position te et l'autre côté 0 sur 0 prière wana même nzamba ko yokani yango te do baki na bango balik satan na bango initi matondo mingi batata ba mama ngonga ekozala kangonga na kati na emikokende na fin ya émission na biso tokopesa yo koko Nembumba Vala micro opesa maloba na yo ya suka pe opesa mbote na baye oko kiko pesa bango avant to kabwana na yo mais avant to silisa na koko Nembumba Vala tokoloba boye ba émission na biso ezali les analyses spirituelles okozwa yango na Facebook ya Laurent Lobela okozwa yango pe na Facebook ya Lekimbongisme en marche ezali plateforme ya munene oyo epanzaka sangu ya Tata Simo Kimbangu na ba réseaux sociaux. Donc solo koti na YouTube obeti Africa 21 TV Africa avec K ya Congo nde esika nini okozwa ba video oyo tobengi yango ya les analyses spirituelles koko maloba na yo ya suka pe mbote na yo epai ya baye nyonso bakozwaka tango ya kulanda biso na nzela ya émission les analyses spirituelles. Maloba na biso ya suka ezali kaka boyete bana ya Congo bacha Tata Kimbangu na esika na ye yango nde zeleki motuya pe ye wana Tata Kimbangu alobete tomizwa en charge biso moko totika kotelengana totika kosambela banzambe ya bapaya totika kosenga bambongo ya batu ya mindele ekotika la kosunga biso te banzamba bapaya bakotika la kobikisa biso ata mokolo moko te awa na mabele ya Congo jamais parce que Congo na Afrika ezali mabele ya Tata Kimbangu donc ngata on koyaka na ba analyse na plateau ya analyse spirituelle ezali pona ko lobela ba makambo wana pona ko loba ba vérité ya Congo sur Tata Kimbangu parce que le seul muto ayoka mpasi na mboka o ya Congo c'est Tata Kimbangu 30 ans de prison chaque jour 120 coups de fouet et tant que tozali ko reconnaître yete tant que tozoko yeba yete mboka ya Congo ekobika kakaka te ata to sambeli banzambe ya ndenge nini mboka ya Congo ekobika kate alopo mboka ya Congo ebika to landa biso banso Tata Kimbangu to mizwa en charge ya mwana bebe MK eye mpwete biso moko to tonga mboka na biso moko to sala makambo ezali bolamu ya biso moko mpwete mboka ebika mboka elongwa na mpasi
bambote na ngai ya suka ekozala kaka ete Fumukimbangu yala kayala. Fumukimbangu yala kayala. Fumukimbangu yala kayala, yala kayala, yala kayala, munza ya mvimba. Bongele meso mwene. Matondo mingi, cher internaute, batata ba mama, ba enyoso bokozwa katango ya kolanda biso na ba émission tokosala la kabino les analyses spirituelles. Ndé to ba katango nyoso, les analyses spirituelles to sala yango na sentimate, to sala yango po sepelisa yo na ngai te kasi to sala yango po ete Nzambe asepela soki Nzambe asepeli yo na ngai nde tokozwa oyo Nzambe abongisela ki biso. Tokomi presque na suka ya émission na biso. Ba nyonso bakolandaka ba émission na biso totondeli bino botondi mingi et ba nyonso bakobengaka biso pona ba encouragement, ba nyonso bakobengaka biso pona ba critique, ba nyonso bakobengaka biso pona kopesa biso makasi et Nzambe na biso, Nzambe atata Kimbangu abatela bino bisika bozali apesa bino makasi ya ko continuer kolanda ba émission oyo tokosalela kabino nde tokutani na bino mbala ya sima esika mususu te kaka na kati na plateau ya les analyses spirituelles. Merci et prochainement. Tokomi Africa, tolobi bien Africa 21 TV nde esika nini totiaka ba émission na biso ya lekimbongisme. Africa 21, un nouveau monde.